Bonjour, bonsoir. Tozopesa merci na Seigneur. Kolala kolamuka eza habitude teza kangolu ya nzambe. J'espère bozo mona miniature wana eza bato ya théâtre na biso, bato ya maboke na biso o bebi bango très bien koleka cuisine ya Niki TV. Eza Siatula, eza Fila Bisalu Bekam, eza Lipati. Bangonde tozolobelela na émission na biso ya mokolo ya lelo. J'espère boyebi ke bato ya théâtre bazaka na kini misu pe bavivra na bango na Europe partout baza ebele. Mais toye kotala Lipati na Fila Bisalu bajoua moi presque na théâtre de chez nous. Bajoua Sila azalaka leki na bango partout bango banda kozala Sila pe abanda kozala wana kojouer na bango ensemble en tant que mwana en tant que leki ndenge kaka ezalaka. Mais kojouer na Lipati na Fila Bisalu 18 ans bakabwana séparation na bango eza toujours bien. Lipati akendaka kin azalaka toujours bien na Fila Bisalu Bekam. Alobi pourquoi na bomba nakoki koloba bolamu ya Fila Bisalu te soki kaka mutu akufi nde biso ba congolais tozalaka congolaise ezalaka so mutu akufi azalaki bien ezalaka pe mabe quelque part foko ndima ndeko no aza na bon moi. Kotala Lipati na kati ya France na Paris, Lipati abengi mamsisila Lipati alobi parce que ngape cuisine ya Niki TV na na France bino mo boyebi batu misupe bazana balingana ba cuisine ya Niki TV omona cuisine ya Niki yoka moi message esala bien yona memela ngo bino pona ko bomba te. Lipati alobi félicitations na Fila Bisalu ezo sala bien makasi parce que koyeba musala esala rande elengi boye. Kotala Fila Bisalu azaleki par rapport ya Lipati. Kotala Fila Bisalu n'époque où Lipati bazara na succès, Fila Bisalu azala non na succès te. Mais quoi kotala Fila Bisalu azaki na patience. Yango na bisara bino bandeko na patience et la longueur du temps. La patience eza fruit ya Saint-Esprit na Galates 5:22. Kotala Lipati azo témoigner ba temps aussi là à vivra azwa temps na ba théâtre ya eloko te ya mbula kobeta ya butu kotana na famille baganga mais Sila azosala toujours musala na ye yango bozomona lelo o lifuti ya Sila parce que mutu nyoto akendaka musala na suka nango azwaka salaire na ye oye komita ya Fila Bisalu asepela oye komita Fila Bisalu batu balobelela ye oui parce que succès balobela kaka succès balobela ngo so ozana succès balobela ngo te seke ya succès te succès balobela ngo kaka bande wana ngezaka bongo kotala Lipati ndenga azo témoigner bolamu ya Fila Bisalu ngesaninga bien bande kona ngai azo témoigner même na bandeko bazaka na bango ba immeuble moko que Fila Bisalu azo mérité. Fila Bisalu a travaillé dur, a travaillé trop jeune banda chazo kolabo akoli kaka na théâtre na bango bandeko nanga o eza bonne nouvelle et ça nga cuisine ya Niki na bino bien. Lipati azo reconnaître ndeko na Fila Bisalu azo témoigner bolamu ya Fila Bisalu et ça nga bien makasi na bino bomba te. Fona mimango na émission bandeko nanga nyonso ba bakuku ba vrai ba oyanga o bazana ligne o bakoya après ba abonné nanga o baninga cuisine ya Niki TV boye barandeni makamango ezokende. Tomoni papa Siatula lisusu aye papa Siatula lobi bravo félicitations na mam Sisila bino moko boyebi ke Lipati baza ba ikoni. Kotala lisusu papa Siatula aza ikona munena mboka na biso o bajoua na bangadiadia o bajoua na papa na biso maître pai o atika biso tellement ajoua na bato ebele biso tozaka bana na époque wana bandeko na nga mais tozoyeba bango tozoyeba papa Siatula très bien. Bino moko j'espère bozo mona papa Siatula boko yoka pe papa Siatula bandeko nanga tellement azope sa félicitation na Fila Bisalu Bekam pona ba trophée zozwa eza kwanga te parce que kozwa ba trophée
eza vraiment faux à mayele kozwa ba trophée eza mutu oazo mérité ezo mona na bandeko nanga kotala 2022 2023 na bato ya théâtre na biso o baza na poto o baza na kin baza tellement ebele mais mutu azwi trophée eza Sila Bisalu Bekam bandeko nanga eza ngolu ya Nzambe eza ngolu ya Nzambe bandeko nanga Sila zo mérité azwa trophée wana ba icône bazo témoigner pour na Sila Bisalu ba icône bazo loba esala nga bien bandeko nanga papa na biso alobi na lobi félicitations pour na Sila Bisalu na pe na pesa bango conseil par rapport à quoi? Par rapport à makambu ou ezoleka. Tout le monde qui pasteur de la foi a fukama ki église. Alobi papa na ye ko senga pardon so ki likambuiza. Tozana besoin ya paix. Mais ti lelo to mona paix angote. Ba to apoto ba mama bomengo ba loba ki. Papa si a tout la paix aye koloba. Aye koloba pona Sila Bisalu, aye koloba pona Bellevue TV. Aye kopesa bango kaka conseil. En tant que icône, en tant que vie na bango, en tant que ndeko na bango a mobali. Ndenge makambu etambolaka. Par rapport que bango babanda msala bazwa ba succès, bino mo boye bingadia dia na époque wana makambu ezalate. Batali lisusu na époque ali parti na esengo. Tellement bazara na succès moko bandeko nanga boki ko imaginer te e gange ningisa mukili ba mona makambo te mais kotala ka na époque o ya Sila Bisalu Bekam na Bellevue TV a lire makambo ezokende makile kotanga batu bakokufa avant makambo ekoma te pasteur de la foi en tant que pasteur alobaki mais tozo mona réaction ya batu te Nzamba lola akita asala. Mais ekezala bien bandeko nanga na balance biso nyonso toka nanu papa sia tula ndenge moko azoloba ekesala bien bo comprendre partout bozwami ba fan ya papa sia tula bo s'abonner na chaîne à cuisine Yannick TV s'il vous plaît ekesala bien a topesa kaka conseil. Balobi mwana muke abeta kambunda bakolo pe babinaka bongo te ba vrai kacho konda wetu Maman Jeannette Bosolo chez la Fayoul na kati ya Genève bokota oncle des Abakouk Oumela nazo balancer tolanda nanu papa sia tula alinga lobela biso nini lisusu toyo kango ensemble bengisi ba acteur majeur ya théâtre mboka na biso bakulutu baleki bayaya donc bazali wana église eloko etusaki ngai komona un pasteur alela afukama asenga pardon na bato ya mokili po Papigel, la Bible nous dit que il faut kamela moto mokili te il faut fukamela kaka nzambe na yo mais eloko pasteur de la foi asali afukameli bato ya mokili pona kosenga pardon. Pardon, c'est une puissance qui libère. Moi personnellement ça n'a pas. Alors lelo oyo bakoko bondelaka bato te po bayokana po basolola. Donc bakoki jamais kobondela bato mutu yo mona conscience obiki to no ça les amabe et puis na monde oyo to ba passager donc to mutu okitana gare na ye to areo ya moni ka okita onzamba moni akiti alors que ça sert à rien na ba siècle oyo ko kanga bakanda ko sala na mabe lelo ba fanatique baza divisé o mususu ba kepa belle vie o mususu ba kepa ya sila. Alors bato bakomi ko finga na mabota donc komi ko déplacer dans na cadre culturel et non et komi ko finga na tina ba famille na bato baza ça n'a rien à voir ça la ko traité le quoi ça membre de famille ba fingié alors ils a passé niveau makambo ezo ke na mboka na biso ils a pena passé. Alors moi personnellement il serait un mawa comme un pasteur asenga pardon
na église afukamela bato ya mokili d'abord ata ye moko nzambe akosepela te. Mais sikoyo conflit yango eza pena nini baobela nini? omoni conflit dans la vie lelo oyo bakongole nyonso bayebi ke conflit toza nango RDC na Rwanda ezali mpo Rwanda awelelaka mabele na biso azwa yango ozomona mais nsima ya mabele toyebi te soki awelelaka on va les enfants donc soki awelelaka Bonjour. Oui. Ouais. Ça va? Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci les éléphants. Merci Malai. Les éléphants. Voilà parenthèse. Comme les mots waoutekin. Aya kuti ser na ena bana bazo fête anniversaire. Ya kuti serna bime. Yo ye neve na yazo fête anniversaire na baninga na chambre. Otala ba onte bana chambre. Lokola Congolais lingi tikité. Aga fungula chambre bana. Oh. Bonjour les éléphants. Yango ça va S pour baser belé. Yo banana non tonton nous ne sommes pas les éléphants. Donc yango ça on va S et bimi bonjour les éléphants. Donc voilà. Et bon le bel vite fait le bel besugi. Le mozo bel besugi. Teoya yagi let's tomber. Let's tomber. Mikolo to na système à let's tomber. Tozo na biso. Donc conflit na lobaki awa Rwanda na RDC moto tout congolais tout sokotunie bawela mabele mais sima ya mabele toyebi te Congo na Rwanda bawela nini po bakor ezali bai bakutana peuple azala te bai basolola tozala te toyebi kaka bawelaka mabele. Alors conflit il y a petite sœur nanga Sila na petite sœur nanga Belle-Vie tozomona kako tozomona ke ya conflit mais toyebi te sur likamso eza na sima tozomona parce que c'est pas normal baba na kofukamela bino po boyokana tozomona et puis nazo regretter kaka pasteur asengi pardon na poko nango lobi na tongo ba émission we bandi susu ya ko diviser oui so tali yango komona kake ba émission we bandi susu te biso ko limbisa te bino banani poko limbisa te parce que pe oyo tozoluka lelo tozoluka kongeza na pe foto luka ngo pe eza na ba famille eza na ba partout na église na ba camarades na ba association na ba musique na ba orchestre na ba groupe théâtre partout pe bisoka Congo feza na pe mais na bino mo na famille boluka kimia te na kikamaderi bozoluka kimia te na musala bozoluka kimia te sikoyo bolingi nino juste bolingi pe bi bolingi pa pour se comprendre te bolingi pe kotoyo mpona mboka mais na bino ngona ba famille bolingi pe te bolingi pa nzamba za zo bateki apesa bino pe na Congo bozwa pe et puis na ba famille na bino boza na barando nzamba linga uti ba blague wana te ba usala te bolingi pe na mboka fo banda pe na ba famille na bino na ba misala na ba camaraderie na ba musique na ba mikolo ba vanti ba onde na moyo si la tesoli kamo eza pena ni logiste yango na zolo ba o biso tozomona ezokokosila te bongo oyo tozomona te mpo makambo mosusu papigen ozawa na poto oyebi baconflit mosusu tokoma komona na poto eza ya poto te euta ngaba euta njili euta yolo euta selembau euta gombe baexporte conflit ekoma ti awa oyo lupango na bango bayokana te bakoma awa rando ozo comprendre donc oyo ezokokosila te nazomona ngo normal te nazomona eti likambo mosusu eza na nsima wana oyo bango moko bazoyebisa biso te entre Belle-Vie na Sila fo bango moko baloba tanke bakoloba te tokoyeba pe te donc tozala kaka boye ce qui fait que peuple azozala divisé badivision ezokota na communauté ezosala bien te nzambe akosepela te voilà. Okay. J'espère bandeko nanga bolandi papa si atuna ndenge azoloba alobi bien parce que na moment oninga moko cuisine ya Niki TV na bino na ebisaka bino bandeko nanga eza moment ba rando te
eza moment ba polémique te eza moment ya koluka paix balobi nous cherchons la paix avec tous nous voulons la paix pe mwe koya ndenge nini tant que biso na biso toza na paix na kimia te pe koya ndenge nini pe eza kaka na maloba te pe monanaka na kati ya bato bamonaka fiyo vanso otali omona vansave pe vraimen evanda ezalaka bongo ezala bongo bandeko na nga papa Siatula alobi mwa ndambo oyo azalaki nango apesi Sila Bisalu conseil alobeli pe Bellevue TV oyo aza na mato ya koyoka ayoka oyo aza na motema kosalela asalela parceke nzambe tomonaka ete nzambe alobaka di manière d'une autre nzambe asalaka na kanali ya bato mutu ngo ekozala yo ubienga bandeko na nga matoi elekaka mutu te wi bandeko na nga matoi eleka mutu te biso tozana pe foto te ya bango foto pesa pe bango ba conseil ezaka ateke na fongoli ba kamera na nga na bandi kofinga ato fingi o échanger na loko te ko finga eza solution te to pesa ande bango conseil koluka ba vie na finga te eza kitoko te boso kika ofingi kaka lelo fingi lobo fingi bolobi alo bando sala ka émission finga ya kitoko te malamu to sala be émission to pesa bandeko na biso abasi conseil nga naza bakoko de père et de mère nalingaka Sila Bisalu bana nga bakoko asila mais soki likama koloba tokoloba soki eza mabe tokopesa conseil to soki eza malamu tokoloba bravo ezalaka bongo bandeko na ngai parce que peut-être nga kuisi yaniki TV na koza na erreur na nga mona ngote mutu musunde mutu amona ngo ezalaka bongo ma Jeannette na kati ya Allemagne abakuka tongo ezalaka bongo bandeko na nga toluka kimia biso tolobelaka bango ba star na biso toluka kimia non entre pe biso to chape kimia bandeko na nga esa bango bien to kika kofinga te to kipe oyo fongoli ba caméra na on sali pe émission na on lobi so nzamba lobaki ozwa des vies gloire à Dieu so nzamba lobaki na ozwa 100 vies Dieu soit loué bandeko na ngai na ko finga te pona luka ba vie lelo na on sali internet bongo lobi vieza mulai bandeko na nga lelo tozo bomana pourquoi et lobby est comme esika mo avoleka babi kacho konda fa signer soki yo na kacho konda bozaki mabe est-ce que kacho konda ko signer o signer te bolamu etongaka te bolamu ebebisaka kaka na sa moyo to salaka bolamu to ebi ngonga te to ebi mukolo te bandeko na ngai to lala to lamuka bato ba okufa ete abiso te to lali to lamuki muta mbonga ba millionnaire ba mbongo kotala lokola be Elizabeth la reine Elizabeth ba jama yana kufa tika fo mona nyos tu na sa moyo vanité de vanité ce n'est pas la peine to le kaka to finga to ganga tozana to pesa bango conseil tozana to priaka pe pona bango parce que makambo physiquement bo eza normal te spirituellement eza mabe makasi faut que soit makambo na deux sens bandeko na nga physiquement to mona on a mis to mona eza mabe bongo combien de fois spirituel soki olingaka ba faye na yo soki olingaka ba star na yo to bondelaka pe pona bango to bondela pona bango bana mama to sunga bango babi union fait la force nous voulons la paix tozana besoin unis non division tozana besoin nzamba lola tchakimia na kati ya bato ya théâtre na biso tozana besoin nzambe asangisa bango amour eza base amour eza clé à tout bandeko na ngai division eza mabe bandeko na nga nalobaki leo na oloba mingi te o na memeli bino kaka na mokolo alelo yango bino moko boyoka bino moko bokomona bino moko boko comprendre selon mutu na mutu akolanda émission ya mokolo alelo babaku j'espère bomonaki photo auto poster na bakoma na communauté na biso par-ci par-là filme na biso mams déjà lambi alambeli biso bio na bio
etikali kaka bolatia na basani tozozela l'air tozozela jour peut-être lelo peut-être lobi kuna toyebi te ndenge nzambe akodirige ndenge akobalanse yango babakuku tokonsome filme na biso babakuku même moral même esprit babakuku asila bisalo babakuka monde entier o bolingaka beka mpomba scène to prier trop mpona mamsi na biso bandeko nyonso bwana kati ya live na ngai to prier trop babakuku nyonso mami elongo to prier biso nyonso olingaka sila bisal kobanda na premier épisode na biso tina fin nzambe azwa contrôle nzambe aleka le devant nzambe nde aleka parce que biso na SB tozande nzambe nde première position nzambe nde chef na biso nzambe nde adirigeaka SB mobimba yango to asosiaka nzambe na makambo na biso tout po nzambe nde aza réussite pe clé ya tout bandeko na nga to prier trop mpona bandeko na biso mpona mamsi ekesala bien nzambe alola akopambola bino merci na bandeko bozalaki na live na nga merci na baoyo bokoya après merci na baoyo bakopartage merci na baoyo bakosabone merci oyo namemelaki bino na mokolo ya lelo kaka yango que Dieu vous bénisse à la prochaine bye.